kolala kolamuka ezali habitude te. Kolala kolamuka esengeli kopesa Nzambe merci po tokomi na ntango mabe Nzambe abatela yo asimba loboko. Soki Nzambe abateli te oyo azobatela azosala mosala na mpunda. Soki Nzambe abateli te nani akoki kobatela yo? Yango wana bien aimé tosengaka Nzambe abatela biso. Baboti biso. Bato tokutana nango na famille. Ba membre ya famille. Est-ce que toyebi bango malamu? Ba pasteur na biso, ba kambi na biso ya communauté, ba kulutu ba leki ba yaya, est-ce que toyebani malamu? Soki Nzambe abateli te oyo akobatela azosala mosala mpunda. Kolala kolamuka eza habitude te. Misu na Nzambe emonaka bato baomona te. Petit déjeuner, on dirait qu'il y a Sentinelle TV, puis Bozali live na Soft Kings TV avec Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Misu Nzambe emonaka partout. Emonaka oyo bato bamonaka te. Sentinelle TV esika nyonso bozali ezotombela bino bolamuki malamu. Soki Nzambe abateli te oyo azobatela azosala mosala mpunda. Nzambe abatelaka biso ntango nyonso mikolo nyonso wana ye azobatela biso tozotambola toza na kimia na esengo. Soki Nzambe asalisi te nani akoki kosalisa yo? Toyebi mitema bato baza entouré biso te. Papa aboti yo, mama aboti yo, est-ce que yo yebi makambo asala yo? Soki ayebi Nzambe te. Église okendaka oyebi pasteur bapacte asinya na Satana to na Nzambe. Bolamuki malamu nkolo abatela bino. Bozali en direct, il y a Sentinelle TV, toute la ville en parle. Loboko na Nzambe. Ekomaka esika noko papa tata mwasi papa leki ako komate. Kolo komisa biso na mboka nilaka. Loboko na Nzambe. Esimbaka o bato bakosimbaka te. Kolala kolamuka eza habitude te. Kolo simba kondima na ngai. Yesu abile na kozonga na kokuta suko ndima na mokili. Mikano ya Nzambe eyili kolo ya mikano ya bandoki ya basorcier ya basoloka ya bato nyonso mitema mabe likolo ya bomoi na yo. Tika Nzambe akitsa bokano ne na vie na yo. Nzambe abatela balandi nyonso ya Sentinelle TV. Nzambe abatela journal lelo. Esika nyonso bokokende loboko na Nzambe za likolo na bino parce que Nzambe aza Nzambe malamu. Natondi bino nakumisi bino, nakumisi Nzambe na pesi merci pour aza Nzambe malamu. Akumisa manaye, anetula manaye na tongo na lelo. Oya batela ko atombolaka moko ta kokali na ye, moko ta za lokola ye, moko ta netulaka lokola ye, Nzambe na bomoi. Nzambe malamu azwa na ye lokumu po aza Nzambe malamu. Ali oya batelaka, azali oyo atombolaka, azali oya netulaka. Azali Nzambe malamu. Alors na tongo na lelo eza na passage moko nkolo apesaki ngai tango nazobondela. Ayebisi ngai proverbe tanga Jérémie 31 29 elobi ba papa baliaki ba pomme bana minu esali ngai. Naluki na sosonga menkolo ngolo banini. Comment ba papa ba le pomme ole minu na ba papa esala ngai, minu na bana esali ngai.
ba situation oyo tozoleka nango lelo, ba situation oyo ozoleka nango lelo, ezali ba conséquence ya biloko papa aliaki, ya ba pacte papa salaki, ya ba pacte papa signaki. Nazali adepte ya combat spirituel te, mais nazali messager de la bonne nouvelle oyo azwa ko révéler bana na Nzambe tani ni tozali. Jérémie 31 29 ezoloba bandango na 28 tina 29 ba papa bale me bana bayoki mino ngai, ba papa baliaki bana mino ekwei ngai. Elingi koloba nini? Bien aimé, tozo sambela Nzambe oyo akela likolo na nse, Nzambe oyo aza mozalisa likolo na nse, ba anglais babengi mighty God, aza na ba principe na ba loi na ye. Na ba principe Nzambe malédiction kendaka tina 4e génération, bénédiction pe kendaka tina 4e génération. Alors oyo papa no asalaki, oyo maman no asalaki, oyo koko no asalaki, ekoki kozwa ete eyo kozwa 4e génération. Yango Bible ezoloba ba papa bale pomme ya ngai, ole bango minu na bango sala ngai, bana baye kozwa minu ngai. Faut faire trop attention au botama na famille nini, tata no atambola nzela nini, yo ozo subir pona nini. Ezana nzembo moko Charles Mumbaya yembaka alobi na koti na mozindo. Il faut kotaka na mozindo eba bon. Pona nini situation na yo eza stand by. Oza ko rond point. Pona nini oza ko rond point. Pona ezo simbate. Oya poto, ozo mukanda, obala, obota oza na ndaku me esimbaka te. Ba église ebele lelo yom to bandaka ngo. Mundi mi aliboso, me lelo zonga na ba. Pona ni esimbaka te. Ozo lala, ozo lamuka, ozo sambela, me ba demo bazwa o déranger o lala ka pongite. Makamu nyonso tozo sala ezo simba te. Nani aloka yo? Cause ya ba problème ozo leka nango eza nani? Bible ezo epesa biso na Jérémie 31 28 à 29 alobi ba papa baliaki pomme ya mobeso olie minu na bango esala ngai, binu ya bana nde esali ngai. Bien-aimé, na kati na moto omoni na maboko na so babenga ngo veine. Makila oyo naza nango na nzoto oyo eza makila le birbi, eza makila ya l'huile bata, eza makila ya nswal, bakoko ya bakoko na ngai. Alors oyo nazo vivre lelo soki na yambi Yesu lokola Seigneur te, masumu oyo bakoko ya bakoko na nga basala oyo ngana nu na botamaki te, na koya kofutango. Po Bible eza clair, bato bale pomme ya ngai eza baboti, me bato bayoki mino ngai eza bana. Abraham aboti mwana komone Isaac. Abraham aye na Egypte, Pharaon abotoli mwasi. Isaac Abimelech abotoli mwasi. C'est-à-dire oyo ekwela papa na yo ekokwela pe yo. Tala bien omona papa na yo abotana basi 4 chaque mois na mama na ye. Yo poso komi na bango misato. Ozolanda makolo makila ya papa na yo. Mais papa no parfois à l'époque ayebaki Nzambe te. Alandaki makila bakoko na ye, bazaki na basi 4, basi 5, babotaki bana ebele na ba mama différent. Mais yo lelo lokolo yebi makambo yo oza na pouvoir ya kotelema ya kolela ya ko arrêter yango. Ba papa baliaki pomme ya ngai, bana mino esali ngai, bana bafuti masumu. Ekoki koyela yo soko zali mwana politicien, mwana musicien, mwana ya acteur, mwana ya musicien, mwana ya pasteur oya simba kisi. Ba politicien, ba musicien, ba pasteur ba simba kisi. Oko remarquer que bazaka na basi ebele. Baza mayele mingi. Mwasi ya liboso ya bala akoko toucher bana nete.
deuxième, troisième, quatrième bureau, akenda robala bango pour sacrifier kabana na bango. Botuna, batu bavana na ba musicien, botuna, batu batambola na ba musicien, botuna batu bavana na ba politicien, ba yoso ba pacte basala. Ba papa mingi ya ba politicien, ba papa mingi ya ba pasteur, ba papa mingi ya ba musicien, ba botana basi, ba sacrifier bana na bango. Alors, pona papa na yo, amona ndenge ozo souffrite, atinda na poto comme un bon débarras. Bande ko belé toza na bango na poto na communauté ezo simbate, ba bongaka te, bazo telengana, okukuta bango na ba Château Rouge, okukuta bango na ba Zoologique Garden na Berner, okukuta bango na München, okukuta bango na Porte de Namur, okukuta bango na Manchester na couloir, okukuta bango na Tottenham na Londres. Okuta bango un peu partout na ba ville ya minene na ba Washington na wapi bazo telengana ka bazo rond-point parce que ba papa na bango ba sacrifier bango. Papa asimbi kisi a sacrifier yo mais pour barrer maman na yo atinda yo na poto. Leo ye poto oza sacrifié par ton propre père. Okotanga classe te okobonga te okobala te. Boye ba bango ndeni. Okuta na mwana mwasi ya kitoko. Oyebisi ngana ina bala yo a réponse ngana na jeune ngana osala vie ngana ina ngali bala te yo mobali yo lingo bala mona mwasi wana okamo mwa mwasi wana ina bala lingo bala te azali sous l'envoûtement ya biloko bakoko na ye batata ne basala ba papa baliaki bambuma bana mino ekwengai ya mwana makambo na opo ebonga ezo senga nzambe asembola loboko na ye. Nzambe asembola loboko na ye. Nzambe asembola loboko na ye. Soki nzambe asembola loboko te, bomo ina yo kaput. Die. Finish. Sembola loboko na bomo ina yo. Lelaka nzambe sembola loboko likolo na bana na ngai. Nkolo sembola loboko no likolo na bana oyo ba papa baleyaki mbuma bango mino esali ngai bana posa bango na nkembo na yo. Bozali bango en direct à Sentinelle TV avec Proverbe 30-30 les pasteurs de la diaspora moto à révélation. Situation zo lega nango il faut ka loboko na nzambe ekita likolo na yo posa délivrer papa na yo moko mutasala obongo. Papa legi mbuma yozo futa masumu. Koma yo mwasi kitoko mboka mobimba mibali nyonso babima na yo po yo ka soni tozo tambola pe dimanche ko yemba na église. My God, ba papa baliaki pomme ya ngai bana mino eteli mino esali pasi bosembola loboko bana boyi baboyi mabala bali basalaki tintin misusu bakomi bapede misusu bakomi balesbienne misusu bakomi badroge misusu bakomi badroge bamisusu bato songi bamisusu corrompt eza ba fruit ya bakisi ya papa na mama asimbaka asakrifia bana. Ata ozemba na church oyemba na église, ata ozo parler en langue, ata ozo sala ba concert, ozo prophétiser kobanga te alokama. Ezo senga loboko na nzambe. Azo senga amona bonzambe na nzambe. Yangwana bien aimé, le 8 avril, tu es à Paris, au 22 avril. Tu as un problème, il y a bana, balo barate, bana bazama yelete, bana bizengi, bana kobota bibota bota, azana moins à 25 ans, ça bota mibali 4-5. Celui papa nous a politicien, celui papa nous a musicien, koko nous a musicien. Talaka
bana ba musicien o ba yemba na OK Jazz, o ba yemba na Freeza, o ba yemba na African Jazz, botala bana na bango. Doudou Adoula, mwana premier ministre ya Congo, atalaku na Zaiko. Ozomona o normal, mwana premier ministre ya comme atalaku. Soki nzamba salite okoka te. Soki nzamba salite, soki nzamba sembo loboko te, o continue kaka ko rond point. Oza na poto ebonga te. Surtout so oza mukongo ndoki ya mukongo aloki yo pose la délivrance, ndoki ya mukongo na muzombo. Soka sa loki yo, boyoki masolo banyanga. Nkolo asembola loboko na ye. Nkolo mimoni sana bomo ya bandeko po batatola yo. Na makasi ya nzoto tokolonga te. Yawe sanga loboko soki yo te nzambe kolo na ngai. Soki nkolo te nana ya kolongolo yo na kati klebo wa bakoko bakanga yo. Bana sacrifiés par leurs propres parents. Moté me komi na suka. Mutu akauki lokola lititi. Ana poto bou atine les athées. 20 ans na poto, 15 ans na poto, 30 ans na poto, abongate. Vision ici là. So za na mama no za na bakisi aza na Afrika atindela kwa ngona post na nini. Mama naza mutema mabe ayinayo po yo bongate. Ozana tina kisi te. Ozana tina ozo ba kisi ko ute pa banganga te, ba prophète te, ba faux pasteur te na Afrique. Ozana posa ya Yesu. Bien aimé ba yebisi biso baboti balembu mayangai. Na place minu na bango esala pasi, minu na bango beba, minu ya bane bebe. Toza na posa ya bolingo ya Nzambe. Soki bolingo ya Nzambe ekiti te eza mawa mingi. Kolo aya kolakisa biso bolamu na ye. Bano oyo bapapa baliaki mbuma. Bango mino eteli. Bana ba musicien, bana ba politicien. Bana poto bakoma. Mais sacrifiés par leurs parents. Papa sali bon débarras, papa tindo na poto po amona ndenge zo souffrir te. Amona ndenge koma droguer te. Amona ndenge koma na batashi te. Loboko no batashi ya drogue. Ti oppression et au joyau sur le délivrance te. Tozaka na posa bolingo na Nzambe na bomo na biso. Na 2 Thessaloniciens 3 bandana 1 tina 3 ezoloba il faut tous la délivrer des hommes méchants. Ba homme méchant ba wana ba le ba mbuma mais minu na bango eza kimia minu ya bino bana ezo sala pasi. Tongwa lelo bola mukamalamu Nzamba azolobela moko na moko azali bongo kolanda biso na Sentinelle TV na Petit Déjeuner. Talela Yesu luka délivrance.
Sans Yesu, délivrance ezate. Sans Yesu, issue ezate. Proverbe 30-30, ça vient vérité. Nako sa mutute. Ato fukami. Ato leli. Soko kutani na un homme de Dieu te. Mami upona yo. Yesu akuma mana ye. Bien aimé, batu poni baboyi mabala. Balingi basala ki tintin, balingi basala vi mwasi kitoko azana ba donner akutana mobali. Ayebso yana ina bala bitenga nazo sakalana na vie. Ngana mobala te. Yo anselo nezo lobele bon envoûtement biloko papa ne politicien assigné à sacrifier ye. Et c'est vraiment normal ba musicien, ba pasteur wana ba bala ba 3e, 4e, 5e bureau. Ba bala basi wana pour ba protéger basi na bango ba ndako, ba sacrifier bana ba 2e, 3e, 4e, 5e bureau. Oza mwana 2e, 3e, 4e bureau. Omoni makamune machakate, ozaka na kati ya rond-point. Benga Proverbe 30-30 na 0044 74 240 23 933. C'est pas normal. Osa sacrifié. Bible est claire dans Jérémie 31 28 à 29 balobi ba papa batbaliaki mbuma mais bana minu na bango esali ngai. C'est-à-dire ba papa basimbaki kisi ba sacrifié bana. Surtout mingi bana ba 2e, 3e bureau bota la vie na bango. Moi na kola une éducation à bien boyo retrouver na vitrine na Bruxelles. Moi na kola une éducation à bien boyo écouter na ba Facebook à partager ba photo à Bulumbu. Bolandela ngai tata na mama ya Marie oyo nani oyo tobenga Hélène Denda. Muto asala ba émission na télévision Bulumbu oyo azo sala vérité ce qui choque. Et c'est moi la moitié normal. So bolandi bien bo mona ke ba sacrifier parfois na papa ou bien na maman. Moi la moitié normal. Tant asala biloko ba bêtise bongo. Et ça zana yaya, et ça zana ba noko, et ça zana ba noko, azana ba yaya. Comment mutu ata mongo wango. Ata mongo wango. Ba mongo ba se exposera. Bongo te ba mongo ba siki toko. Ba mongo ba se respectera. Mais mutu azo ya na télévision, azo ba bêtise, azo bebisa bana na ba génération mobimba. Et ba ndekone balandaka wana mutu. Azali envoûté. Ezali esprit peut-être ya noko na ye, peut-être ya tata na ye, a sacrifier ye. Baze belé na poto. Batinda bango na poto lokwa ba sacrifice. Ba futela yo tiko ya, nzoka papa na yo a sacrifier yo. Buzo ba yo salaka na télévision, surtout omona bango surtout na ba net. Ba koma ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba animateur ba télévision tout et tout, ya ba chaîne à vidéo. Tala bango bien omona ki bana ba problème spirituel. Mutu normal a ko sa ba émission oyo mwana mwasi sa buzo bate. À part wana bateau balandaka Marie-Laure, tout bana ba problème na mutu fu ba luka délivrance. Parce que ngana koyi ko vanda te na télévision na landa ba bêtise ndenge wana. Soki yozo landa mutu ndenge wana luka délivrance. Parce que ça normalité. Bato ebele bani ko sa ki tintin. Misusu ba komi ba PD. Misusu ba komi ba lesbienne, misusu ba komi ba drogué, ba misusu ba komi ba kuitard, mwasi kwiti. Soka yena feti boyebi bien ke ayena feti akomela ti ya misubeli. Ayibi pe masanga tie na sac. Ndenge moko aza na Londres, ba benga ye Madame F. Kwiti ya ndenge wana ba loka na papa na ye moko. E akoko kende na ba feti te parce que so akena ba feti ti akosala ba besoin na bilamba. Alors mutu andenge wana soki aleki na délivrance te eza mawa. Yango moni ba oyoka pe soni te balingi koleka na TV ba éduquer bato ba sala ba émission mais bango mo bana ba problème spirituel. Bana ba démon na kati na bango, légion ba démon. Mais sous bazo ko rond-point eza ba fruit ya ba kisi ba papa ba maman na bango ba simba ba sacrifier bango.
ata ozoyemba na église, ata ozoparle en langue, ata akoma koprophétise kobanga no te baloka ye, aza na bademoni, aza na nzela te. Bien aimé, balobi mutu moko kaka akoki kosauve yo, mutu kaka moko akoki kobikisa yo na situation oza nango, eza Nzambe. Po mutu alakeli yo bongo ezali papa aboti yo, azwaki mama na bino deuxième, troisième bureau, quatrième bureau, abotaka ne po asakrifie ye. Bino pe bana basi, soki mutu ase abala na ye, mutu ase abala, ozolande mpo na nini? Likolo olingaki koya poto, likolo olingaki asombelo ndako, likolo olingaki abalisa yo, likolo olingaki ozala na valeur. Tala lelo ndenge okomi kobai, bana no ata moko akobonga te, boya poto me bozo ko rond point, ezo simba te, bana bakoma koyokisa soni, ekoma kutsoni ondimaki wana bana na yo. Pona nini? Papa aliaki mbuma ngai, bana minu sali pasi. Ngam na lobi yango te za Bible. Bana mingi bozo mona na poto ba fruit ya elakeli mabe ya papa, ya mama, ya famille na bango. Bien aimé, ato batami na sima église, ato batami na sima prophétie, ato sibo batami na sima biloba loba, to yebi yo, mokile yebi, famille yebi ke yo ba loka, ba mo loji. Papa na bino azaki diamantifere ya Kasai. Fwazo ba diamant, a sakrifia yo. Siko po alongola soni wana atindo na poto, atindo na États-Unis, atindo na Washington, atindo na Paris, na Bruxelles, yango yo kaka no soni te. Oko kanga ba photo bulumbu o partager, oko zo ba vidéo bulumbu o partager, oko zo ba nani o partager. Ndenge moko na ba acteur lokola ba duche, ba buzobo nyonso to azo sala wana po ba loka ye. Papa sakrifia ye. Banda bo mwana. Ake ko simba susu kisi et pas de lilesi. Kala mingi te bo mona ba vidéo na ye partout. Aye poto ma bongi te azo sala ba bêtise. Pona nini? Parce que ba sakrifia ye. Alors bisole tozo loba awa. Tozo ba te pona ko nuire bato. Tozo loba pona ko pesa bato solution. Et ko arriver tata na yo, mama na yo, ndeko na yo, asala obonga sakrifia yo. Mais yaza suka mokilité. Yesu aza suka na nyonso. Alors, soko bani ko kumisa Nzambe, obani ko netola yo, bani ko sanzola ye, omona loboko ya Nzambe ko sala na bomoi na yo. Nzambe il faut akumama na bomoi na yo, omona loboko ya Nzambe. Kumama. Soko kumisi Nzambe to luki délivrance te au sabo. Au boaka. Okoma générique. Kumama, 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 netola, netola, netola. Netola nakopandola yo. Talela Yesu, likia na Yesu, kangama na Proverbe 30-30, kangama na Sentinelle TV, toute la ville en parle. La chaîne de référence. Ata na komi na suka. Ata pene ya liwa. Butu mo itongo pokwa. Ngai kaka Yesu. Pambola. 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 Sanzola. Sanzola. Sanzola, Sanzola, Sanzola,
kumisa kumisa kumisa. Alléluia. Ba papa baliaki mboma ya mobeso bana mino esali pasi. Tozokata balien wana nyonso na bomoi na bino pe tokutana na vie munene na Paris le 8 avril. Nani eliki ya mabota eza kaka Yesu. Nani Nzamba alongola biso na Chine populaire na changu amema biso bamboko oyo. Eliki ya Congo eza kaka Yesu Christ. Eza kimbangu teo, eza église de noir teo. Yesu telema pona ba famille o bazolela. Ba mama o ba sacrifier bana na bango ba boite komo zinda. Telema na bomo ina bango. Telema longola soni na mwana wa kokisi na 25 ans aboti na mibali 5 chaque mwana na tata na ye. Mokilemo na loboko na yo. Kangola Kangola Monisa 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 Salisa 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 Salisa. Alléluia. Bien aimé, oya poto bien, mais ba sacrifier ki yo papa tindo na poto po ayo kaka buzo bano na musika. Ye moka yebi makabuni asala. Nzamba zo lokumu po azanzambe malamu. Azanzamba batelaka. Azanzamba tombolaka. Azanzambe oyo anetolaka. Azanzambe na bomoi. Azwa lokumu po azanzambe malamu. Isana nzambe moko te abatelaka lokola nzambo. Tolobaki ete bana ebele baboyi mabala, bana ebele bazosala kitente, misusu bakomi ba PD, misusu ba lesbienne, misusu ba drogué, misusu bazo rond-point, eza ba fruit ya ndenge batata na bango balokela bango. Yango tolobaki ete mwana na nzambe nyonso tu il faut aluka Yesu. Yesu abundela ye. Yesu atombola ye. Yesu anetola ye, Yesu azala na ye. Yesu nde mobateli. Yesu nde motomboli. Yesu nde monetoli. Yesu nde nzambe malamu. Peu importe oyo bakoko baloba, peu importe oyo ba famille baloba. Soko kutani na mosali na nzambe ba 30 ba proverbe 30. Soko kutani na mosali na nzambe solo abotama na asika. Nzambe abenga ye. Problème négocié. Yango na bandeko nanga naza na elikia que soki ozali mwana 2e, 3e, 4e bureau oza ya Kasai, oza Équateur, ya Bandundu, ya Katanga, tata na yo a sacrifié yo, oza mwana musicien, mwana politicien, mwana pasteur sorcier, mwana comédien alekisa yo, abebisa vi na yo, wana ye mtaloba, mais soko kutana na mosali ya nzamba solo. Nzamba ko changer makambo. Soki yo mama ozo se retrouver que koza la vie na yo, koza vie abana na yo. So oza na Paris, oza na Bruxelles, tokutana le 8 avril. Et tozali bongo na Paris. Calamité ba to sala spot publicitaire pe benga biso tokopesa adresse tokutana to bondela poto benga na ba demo wana. Bana wana bazala ya kopamama. Bana wana bazala ya malamu
bana wana banetolama bana wana batambola na nkolo nzambe azala na bango nzambe anetola bango nzambe azala nzambe malamu mpona bango nzambe motomboli monetoli azala nzambe malamu donc ezali lisolo oyo ya lelo ezalaki bapapa bato baliaki mbuma ngai molie minu na bango esala ngai eyepa bana elakisi bapapa ebele baloki bana na bango bapapa ebele babebisi bana na bango yango wana motema ya moto nyonso ezonga epa nzambe motema ya moto nyonso tu etikala epa nzambe motema na yo ezonga epa nzambe soki Yesu atiki yo lelo nani yango akosalisa yo soki Yesu atiki yo lelo nani akosimba yo motema no mabanzo na yo pasi na yo bolingo na yo fo ekangama epai nzambe soki nzambe atiki yo lelo nani akosalisa yo bapapa baliaki mbuma ngai na place bana na bango mino na bango ebeba esala ngai mino ya bana esali ngai c'est-à-dire bapapa baloki bana bakangi chance ya bana me loboko na nzambe ezala likolo na bana nyonso likolo na basi nyonso ya ba deuxième troisième bureau oyo bato ya mitema mabe likolo ya kozanga lipa likolo ya kozanga place ya kolala bakosaki bino ki balingaki bino mais pourtant basacrifiaki bino kolala kolamuka eza habitude te bana ya nzambe na Bruxelles na Paris esika nyonso bato oyo ya bandibu bazomenase na babombe place nyonso bana na nzambe bakozala bombe ata moko ebeta te nzambe apambola bino aprotéger bino bobanga eloko moko te journal lelo ezala journée moko béni bino bozolanda biso na babis na batrain na bavoiture nzambe na nga apambola bino botambola na kimia boyebake eloko eleki loboko na nzambe eza te loboko na nzambe eza likolo na bino loboko na nzambe elakisa bino banzela loboko na nzambe epambola bino bozali bongo en direct ya Sentinelle TV na émission na ye ya petit déjeuner lelo tozali bongo jeudi lobi vendredi bokolanda biso na celui qui trouve une femme trouve le bonheur lelo toza bongo le jeudi Sentinelle TV, toute la ville en parle. Sokolingi Gete, Olingi au passé journée no malamu, connecte-toi na www.sentinelletv1. Ton na YouTube, il y a Sentinelle TV1. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, 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 Yesu. Ezala mutu so ko délivrer na situation papa no atiki yote. Situation koko no noko no, situation mama no atiki yote kaka Yesu. Kaka Yesu ndako kotela yo. Yesu bana no bana posa na yo tala ndenge bazolela bazotelengana bapapa bato baliaki mbuma me ndenge ni mino na bango ekomi ngai ezali mawa mingi
nzambe aleka na kobatela nzambe aleka na kotombola merci mingi parce que nzambe aza monene nzambe aza mobatela natiki bino na journal lelo nzambe na nga batela bino nzambe na nga azala na bino bye bye.